Est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bibichon Bombo officiel? Merci beaucoup d'être connectés. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez la notification. Merci en tout cas. Nabino Bato sera toujours présent. Ceux qui n'ont pas vidéo pour vous abonner, pour partager, pour mettre des commentaires. Merci énormément Nabino. Oh, et ça chaîne Nabino d'actualité, chaîne Nabino ya news, chaîne Nabino ya découverte d'ici là. Bah programme est ça vraiment belé, bah projet ça vraiment belé. Alors restez toujours branchés sur votre chaîne. Alors, installez-vous déjà dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter. Boyebi, awa, na émission na biso, soki tozo landa. Il faut toujours mettre quelque chose à côté parce que ma vidéo na elibino awa, bo landango avec attention. Ok? Bolanda ba vidéo avec attention, vous allez apprécier à kokende parce que nazo chi la bino ba vidéo, mais avant na chi la bino ba vidéo oyo, laissez-moi le temps de vous expliquer. Après ça bino idée à ba émission parce que ce qui n'a l'obité peut-être on découvrir ba vidéo mususuté na kati ya émission parce que ba vidéo mususu na chaka na debi awa, il y a d'autres vidéos na chaka na kati émission. OK? Alors, merci Nabato Nyo Sobaza fidèle à la chaîne Bisso. Oza na problème na YouTube na yo, contactez Bisso. Oza na problème il y a copyright, oza na problème à monétisation, strike. En tout cas, n'hésite pas surtout de nous contacter. Oza a besoin de tout ça, il y a promotion, il y a entreprise na yo. Il y a Oyo Lingi, il y a boutique na yo, il y a business na yo, tout travailler en partenariat. N'hésite pas surtout de nous contacter avec le numéro qui est là juste là en bas. OK? Alors, parlons politique parce que il y a des actualités. Avant la bino ba image oyo mambo Isaiah Koubeba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là on nini ba trouver et pas il y a maman Olive. Boyebi que non, le président Joseph Kabila aza awate l'ex-président aza awate na Congo pardon. Toyoka kimbutu eta kozala awa ba rumeur que azoya kita Congo. Il y a une vidéo na Chela Kibino la fois passée. Il y a Mutumoza na Bukavu qu'on a confirmé biso que ayaki tomona ki ayaki. Donc c'est ça, et puis ça qui panique totale na Congo. Alors, dans ma vidéo oyo, to me campé koyoka ba point de vue à bato parce que si on montre ça les vidéos, c'est sûr ça va preuve na ye. Boyoka la fille au besoin na lati orange, boyoka mamba lobby ya somo. Ya d'ailleurs eza vidéo oyo biso en fait vidéo onde tozo bandanango, OK? Vidéo onde tozo bandanango. Non chez la binango boyoka qu'est-ce qui s'est passé et loko nini ba trouver et pas il y a maman Olive parce que boyebi que normalement perquisition et salamaki batobele bazaki pour il y a de cela on peut bazaki contre yango donc bako salango te pourquoi bako traiter président Boye par rapport à ce que Jean-Pierre Bemba lobaki que donc il a de preuves que Jean-Pierre et le président Joseph Kabila aza les commanditaires ya ba wazalendo na pardon ba mobondo na ba M23 en tout cas et puis ça qui mbutu. Alors perquisition et salamaki na kotika bien la vidéo bolanda et loro nini ba trouver na kati ya ndaku ya maman Olive bolanda nanu bato bele babi que non et salamaka bongo te est-ce que pour na sa perquisition il faut qu'on informer mutu soki mutu azana ba biloko azana ba bord azana ba matière a bombango mais na ba information to meki ko vérifier soki mutu aza autorité normalement il faut informer, il faut mandat d'arrêt ezala, il faut mukanda ya justice ezala obakoya bakota parce que le président l'ex-président Joseph Kabila toyebi ke aza n'importe qui te
parce que bako traité le roi mutumo boyka ya balabala toyebi que no azaki ex-président ya mboka na biso et puis azali sénateur à vie. Bako traité lokola oui, il y a des choses qui s'est passé azapena makambo oyo ye asala ongana bino toyebi bamsope bayebi te, il y a des choses oyo asala en tout cas il faut justice mukanda ya justice ezala. Alors ngana otika bino na vidéo obo découvrir eloko nini bazui na kati wana. Il paraît na kolobate si c'est vrai toza na posa mingi ya ba vidéo parce que moi j'aime bien de preuves. So ngana ye awa na lingaka mingi ndaza na ba preuve. Boyo kana ba différentes points de vue ya batu concernant marambo oyo parce que epesi pasi pe mawakati na mitema batu mususu bazoloba Kabila zonga na ye kaka batu mususu balobi akozonga te fachi atikalaka na bokonzi. En tout cas espace commentaire eza pona bino ba abonné ya Bibi Chubombo officiel après avoir kolanda ba vidéo oyo nga na proposé bino. Botika commentaire gentil s'il vous plaît. Botika espace commentaire wana eza ya bino bo pesa point de vue na bino parce que eza likambo ya mboka, ça concerne notre pays. En tout cas soko za patriote pesa point de vue na oza free ya ko pesa point de vue na yo. Awanga naza juste au milieu du village na lingi en fait na ça du côté moroteo de mboka eza mboka na biso. Alors, non tire la vidéo parce que ma vidéo musu na tiango likolo awate mais non tire la bino ngo bolanda vidéo moko suivez jusqu'à la fin et puis vous allez mettre des commentaires. N'hésitez pas surtout de liker si vous êtes là pour la première fois, liker, commenter, partager sans oublier la cloche de notification. Alors, télévision eza radio T sans plus tarder, let's go. Hey, mama di mama. Na yo. Omoni bomoni mambango. Bandeko. Bakangi minduki. Na ndako ya mama Olive. Pusana na ebisa o ezalaki ndenge nini. Yaya. Boyebi muto yo mukolo hôpital HJ. Jakarta, soki Jakarta, soki Gratana. Boyebi kazana ndolo bakangai. Voilà. Alors, ndenge bazo sambisa na banquête bazo sala sur tokobenge kaka HJ. Enquête bazo sala likolo ya HJ. Na kosamba bazo sambisa disons ko tuna kai ba question wana et pour ça qui ba enquêteur ba koma na ba place nyonso o ezali ba local na ye, ba domaine na ye, ba place na ye disons. Et memaki bango na site na ye moko boye place ango il paraît batekaka ba moto et puis a décharger kakuna ba conteneur na ye o eutaka na mikili ya libanda eutaka à l'étranger. Qu'est-ce qu'il retrouverait là-bas bande konanga? Kuna baza na système na bango ya filmage batia ba caméra na bango na ba coin nyonso. Selon bango le batiaka ba caméra batiaka ngo pona ba travailleur ba yiba te ba dévier et l'autre côté ba fongola pe ba carton suspecté. Tant mon conteneur izaka décharger soi-disant ba moto muteko taka na ba conteneur wana en tout cas mboko yo Congo pardon mboko na esaka bino eza na makambo na ba secret mususu o soki ekomi kobima wato ko panzana. Service ya douane bosala anini ou bien boza ba complice bino pe na yebaka te. La police bozala wapi bande onanga ndenge ba conteneur wana ezaka dédouanier ndenge kotaka na mboka ti ekendaka kofungola malakati ya ba site wana ngana otozala te. Mais ba travailleur ba remarka ke ba colis ezaka disons 52 mususu lokola bango ba ki bazo kitisa ba pièces détachées ya ba moto. Ndenge nini ba carton mususu to fongola kate to tia kango à part et puis ba yaka kozwango ba charger ngo lisusu na conteneur mususu et déplacer à partir ya wana ikindaka wapi. Et loko e poussé ba service ba koué na minduki na moko ya bandako ya mama Olive ezali ba vidéo de surveillance ou ezalaki na site wana ya
ya mundele o Jakarta soki Jakarting batali na ba vidéo ba moni même scène décharger mes au salama bazo kitsa ba carton des cartons ba carton mosusu eki na gauche ba carton mosusu eki na droite oyo kaka ekendaka na droite après ba recharger kango lisusu na ba camion to na ba conteneur mosusu ekendaka wapi na kotuna ye kotingama ye suka ba ye kolandela ba ke kokuta nanu na résidence moko ya Olive Lembe de place ba pièce détachée wana ekendaka kovanda et parti mosusu ekendaka wapi na ndako ya ye moko mundele wana ya HJ na moko ya ba résidence na ye ne par là ba ye ko comprendre. Souvenez-vous une fois na yebisa bino awake bakangaki lisusu minduki na ndako ya Shadari mais attendez ngana lobaka bokonzi babatela yango na ebite pouvoir o bosala ba je ya mayoto bien lisolo ya kireku na bokonzi famille pouvoir babatelaka boza na bino na pouvoir na maboko on dirait bozo yeba na bino ko batela ngote tout nanan bakonzi na biso bobanga à certaines personnes na mboka wana non maintenant ba eko se rendre compte que ba même sorte ya minduki yango wana pe kaka o bakuti en pièces détachées na résidence ya HJ ya mundele wana indien wana et puis ezali kaka même minduki o déjà eza rassemblé aussi c'est-à-dire ba reconstituer yango ezongi munduki mobimba ipa ya ye moko mama di mama siko zaka mama di mama ya banani ya ba congolais o bosombela ka binduki po boboma mama di mama balobi pe ya bakisi pe mama waro yo penza mama waro te mama waro akoza na minduki te mama waro akoki kobomba minduki te mama waro akoki kokota makambo wana te po azali mama ya kimia mama ya boboto mama ya mawa mama ya pe nzoka nde mama waro akota makambo wana. Dernièrement kamutu moko azali kotunanga pona nini bakangaka mama waro te nga lobaki bon peut-être batiki parce que d'être bak infractions ak individuelles mais moko bakozwa na faute grave a okende siko yango wana tomona mama waro akende tomona mama waro akende umukama te soki Shadar botikai mama waro botiki bozoza bato en flagrant délit bozotika bango na normalement parti politique ya Joseph Kabila PPRD il fallait éliminer. Il fallait boboma yango bokanga yango eyoka na lisusu te parce que mokolo nango ye moko président de la République Fachi Beton alobaki que Joseph Kabila ye moko mokolo AFC M23 tango azalaki nanu pamba azalaki sénateur à vie azalaki couvert d'immunité maintenant là qu'il est reconnu chef ya rebelle c'est-à-dire ba immunité kwe na mai wo ko banda na pe perde na ye bozelaka nini po bokanga yango biloko ya Joseph Kabila eza kosala nini vandi wana na monoko bokangi eza makambo kokangela biso na maloba te bokanga yango officiellement ndenge bobimaka na télévision bozwaka parole officiellement koyebisa biso que ba bien nyonso ya Corneille Nangaa ezalaki saisi et botiaki yango vente aux enchères yango pe biso tozelaka toyoka communiquer wana te oyo ke bakanga biloko ya Kabila bakanga Kashamata bakanga Kingakati wana ezali dans les zones dites de gens ya gouvernement eza place ni tozalaka nanu sérieux biso moko ya boye pe moto moko ayo ayebisanga te mboka eza na bitumba koloba bongo te nalobi bokonzi babatelaka des fois tovandaka on vous comprend pas gouvernement Mineta Constant Mutamba papa yo pe oyaki awa papa
oyaki a oyaki mbangu. Nayebaka te nani afrena yo. Nayebaka te nani anyatisa yo frein. Okoma mol. Okoma peka kabongo ndiye po mela mai wana o ekomisaka bino du. Konsa mutamba bando ye. Osi okangi nani? Osi okangi nani? Même na makambo ya mineno tozo yoka tozo mona. Nie. Yo pe, quelqu'un t'a ensorcelé? Hein? Papa, Mineta. Peuple atiaki motema lobi cette fois-ci. Quand même. Tozu mutumoko azan esprit vous voulez. Quand même. Mutumoko aye na allure mususu ya jeunesse. Na kati ya gouvernement oyo. Le cheval de bataille. Hein? Tozo sonne sur na matoi na bino. Bokonzi baba telango. Tant mon peuple a l'accent qui a simanabino, mais peuple mutasala qui bouclier pour protéger ce gouvernement et son chef. Alors, où l'accent que vous êtes des battants, vous êtes là pour protéger la nation quand même. Mukolo Kashamata, la Kabila. Donc, ça nous que Mukolo Gelem, Kabila, Mukolo 18e place qui pour perfectionner le lobby. Et là, il y a Kabila, toi et à moi, Sinaï. Restons succo dans le fait, réfléchissons. Tozo Luka terroriste. Tozo Luka motoyo. Asali lisanga bazo boma na mboka na biso lisanga na ba Rwandais pour ba boma ba compatriotes ba congolais siko service national renseignement balobi ndeza boye na 16h photo perquisitionner ndaku na ye siko information comme panende parce que ce qu'il faut ba ya ko sala perquisition na ndaku na yo il faut oyeba te wana ka liboso. Il faut y battre, bailler, malamoko sutuki, police a ça encerclé, unité d'élite a encerclé déjà, ba drone et mati, tu as ça perquisition. Poto lukato yeba, qu'est-ce que tu caches? Ndenge basala qui perquisition na Castello. Ndenge basala qui perquisition na ndaku ya Corneille nanga na tchatch. C'est-à-dire que na insu ya batu wana perquisition musana ngweza nini? Tu as ko luka ba élément. Vous pouvez prouver votre culpabilité nabino. Vous pouvez prouver que vous êtes avec les traîtres. Vous pouvez prouver que soit vous bomba kamandu ki awa, bolungibo bo mettre Kinshasa à feu. Ce qui sont au salé logo à bongo et que to yebisi bino que to regarde à 16h. C'est que na service de renseignement na so ba traître bazali. OK. Il fallait surprendre. Il faut que ça soit un effet surprise. Bon vandi bo moni bala mbila lingis ki ngakati. Bala moko to yeko sa perquisition to luka bloko mabea. Mais ndenge nini bozoya ko la perquisition na ndako moto. Mais aussi bo annoncer. C'est la même manière tomonaki ministre de la justice Mutamba ataki va pris na mitu ya bato. Atie pris na mutu ya Pero, atie pris na mutu ya ba elenge, atie pris. C'est-à-dire que ceux qui toza na posta to soutenir information pas na yo. On a na voler liboso. Pas ici on réfléchit. To mi to soutenir information pas na yo. Yo ko yebate. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir Pero par exemple? C'est un sujet congolais. Même si on dit aujourd'hui que, prenons le cas Kakenda, Belgique n'a passeport rwandais, entre guillemets, on doit vérifier ça. La RDC va officiellement écrire à la Belgique qu'il y a un fugitif ou un homme recherché par le gouvernement congolais, par le biais du ministère de la Justice. Donc on met la Belgique prend acte de cette note. Belgique a instruit la police naie. Moto ko sala musala wana za police ya mboka o bozo luka mutu. Police ya mboka nande ba okede ba telo boko na Pero. Je prends l'exemple ya Pero. Ba telo boko na Pero. Ba juste sikoyo Pero ba pesi na Interpol. Ba ministre msuba za otambola moko abeta nga kutu na nzela za ministre ya intérieur. Parce que j'avais dénoncé le solo ba véhicule volé. Na yando landa ba véhicule na Kisasa. C'est la police congolaise plus l'Interpol. Oui. C'est-à-dire que la police congolaise, quand elle a beaucoup de Moutouko Boibi, à quel Interpol va vérifier à Moutouko Baïba qui est en Allemagne. Dès que va continuer en contact avec l'ambassade allemande, va continuer en contact avec l'allemand à Lukamutu Ganae. C'est la même chose qu'on aurait fait pour Pero et pour Baéleng, ceux qui vraiment va qui rechercher. Mais quand on voit un ministre qui aime le buzz, à publier en Internet, c'est-à-dire que Pero Sikoyo, à cause de mesure. C'est-à-dire que comment tu veux venir chez moi et tu m'annonces? Même le voleur pour venir, il n'annonce pas. À part Bakoulou, n'en est pas comment annoncer, bon, il y a des lettres. Là, il y a des matin, na butu to bima na to bunda na eso.
Mais un pays sérieux, il faut avoir ça la perquisition. Comment cette information peut fuiter et comme Tina Matoya chargé à communication au livre Lembe au hasard moi si à Joseph Kabila. C'est que le service de renseignement n'a pas très très basali. Il y a un on a yebi saka fachi. Bino boye kaka na ba master na yo na ba ekiri na o ya Belgique. Bo wele lika ba poste. Les postes étant Moussaka Mboka te, Mboka Tambolaka na administration. Fachi a 6 ans aujourd'hui. Est-ce que Fachi peut me citer Moutou Moko? Oh, autant où il y a commis à Bokonzi, à tienne administration, il y a service à renseignement, oh, il y a bandit qu'on gravir l'échelon. Si le loi comme un directeur, a comme au chevet de l'information. Parce que pour une information assez capitale, il faut dans un niveau. Dans le service à renseignement, ça va niveau par niveau. Or, bateau, dans le service à renseignement, le long niveau, il connaît ça, tout Kabila Tika. Et pourtant, l'administration, parce que vous parlez de l'administration. Oui. L'administration est censée être apolitique. Voilà, l'administration est censée être apolitique. Mais nous sommes en Afrique. L'administration fait allégeance. Tant qu'on va un poste ministériel, on appelle ça un exemple dans le ministère de la Finance. Kabila Koti a sali 18 ans, Motomoro Kabila Ataki Wissier. Wissier Amati, chef de bureau, chef de division, sous-directeur, sous-directeur, directeur. Sikoyo, camarade Facha Boyara Hotel Makomenani. Papa. Il y a papa, les papas d'abord. Nicolas Gazali. Nicolas, papa. Par exemple, père de famille, tout touché été. Si quand tant qu'il y a commis ministre, Facha Lobi qui n'a pas dit ça, bon, mon solde, il y a à 30%. Il y a fois 2. Avant, c'était 30%. Mais l'être est commenté. C'est-à-dire, le président de la République a dit, n'a pas que ça va se donner 30%. Mais, Nicolas Kazadiazaka a une signature, Master Tshisekedi. A dans la signature. Mais lettre est un budget, lettre est pas OD, lettre est pas ministre a signé. C'est l'administration. Mais tant que l'administration n'est pas avec vous, la lettre est morte dans 2 semaines, lettre est après 2 ans. Tant que lettre est après 2 ans, la population maintenant dit que Tshisekedi a cause qui biso. C'est parce que les amis de Tshisekedi étaient sans, excusez-moi le terme, c'est fort, ils n'avaient pas l'intelligence qu'il faut. N'est-ce pas de vivre. Namboka oyo tosana bitumba depuis 3 décennies, 30 ans. C'est-à-dire, Namboka bongo service et renseignement faut la makasi. Tant que Tshisekedi aye, j'aurais voulu que Tshisekedi, tellement que Congo est allé nous la pente. Service et renseignement, Tshisekedi a tinda pe bato yaye, bake basali formation. Na ba pays lokola ba Israël, parce que Israël n'a pas makasi na renseignement l'équipe des États-Unis, Mossad. Basali la formation, aya côté ici bangona, service de renseignement, babandi ko graphir l'échelon en 6 ans, moto akoko papé directeur. Pour information mususu na service de renseignement, moto asa ko yebate. Moto, moni bato bomona kana nzela, o asa kana aner. So moni mutu na moto rola na nzela se kaza mbolo ya aner. Ba konti batala kutu lelo ko wana te. Mon konti po yeba ke moto asa kana aner, to asa kana demiap. Asa caché, dissimulé. So moni oyo kaka ata bato nyonso batambolaka na bamoto na nzela bazala koya bato basnel nga benga bango bato basnel ayebo yo papa nga asaka na ane yo soki na moto ane nga alobake nga asaka na ane soki osaka na ane nga fo nayeba te mpo yo ozwa information epa na nga. Comment une information assez capitale tozokende kosala perquisition na Kingakati et combien pas Olive Lembe ndenge nini c'est qu'il y a des traîtres Tshisekedi, c'est qu'il y a des traîtres Fachi. C'est qu'il y a des traîtres béton. Il faut faire la mise. Na ANR va traître Bazali. Na Demiap va traître Bazali. Na CNS va traître Bazali. Pour Moutouana Fagas Soutouka. Voilà. Kaliboso. Deuxième cas de figure. On a passé un rapport de réfléchir. Mais na yebi ke bango bazana maye le wana te. On peut aussi annoncer que na ba pays sérieux hein. Pays au bazakana bazakana satellite. Biso dans satellite terre oui bien. C'est-à-dire que tokoloba service na biso ya renseignement. To suis satellite moko. OK. To chango était la ka Kingakati. Donc ça la sikoyo loko wana. Surtout par exemple en France, les États-Unis, les pays mieux équipés. N'a vu discours à Mobutu en 1974. Abi, nous ne sommes pas des pays sous-développés mais moins équipés. Si on était un pays équipé, qu'est-ce qu'on allait faire? Tu as annoncé que des aboyés, il faut te perquisitionner Kingakati à 16 heures. Oh, tu as déjà satellite, moi, tu as Nicolas Kingakati.
pour avoir image parce que moi il des arandeni ah Joe moi na mikili nazala une fois na Paris toujours que ko lia biloko na McDo il y avait une sénégalaise ayaki sika policier a continué na McDo pour asomba McDo le roi bato nyonso mais il tellement basi ba yebisa que mbila awa kanganga ba sans papier moi suis wana tanka moni policier abanda ko suba na bilamba abangi siko policier tanga pousse na quoi madame qu'est-ce qui se passe au début la question du policier c'était madame qu'est-ce qui ne va pas mais il y a zobanga ke basi ba ese mbila na poto akangaka OK si mbila yo comprendre que c'est que l'homme est ça à clarté madame on peut voir les papiers mon miwana excusez-moi le terme cette dame là ba refoulaye alors que yemonda bangaki donc si on était un pays équipé toujours satellite mon total ici kingakati vous comprenez donc si bango to ça percussion à 16h si ko biso sko to lunga to yeba a okimisa nini parce que to yebite kingakati eza miné de azana ba mine antipersonnel à lona kingakati azana manduke balobaki eko isakisa ça on ne sait pas mais tant que vous avez information à bongo kingakati tozoya mais pour ni bosala ki ngote pona nanga Castello asudu kaka bo encerclé très bien deuxième chose kingakati tozoya ah bon bozoya satellite est là déjà Akim Sanin mais na émission na yo ndeko nanga Mitterrand to fani na Kisasa ba yebisa biso ke ba kin marché nyonso ezalaka eza ya Kabila c'est-à-dire que ye mukolo ba kin marché boza sur peut-être que Kabila za tellement soba kakoso manduki yo fe ko isa Kisasa abomi ona kingakati o eza mosika oh soki to buki pom matete mutata kuna koma isusu te mais qu'est-ce qui manquerait à nous tout ça na ba perquisition na ba kin marché nyonso yo oui ba soda na bisoti policier na biso suffit ka opese $20 à Alexa Mutuka mais si quoi certain et l'autre certain certains mais na certains la majorité toi na Kisasa to yebani na tuka bango te mais to beta lisolo OK et l'autre ni na la kisibiso ke mituka o yaka minene et yaka na ba ndunda na ba Thompson na ba kin marché nyonso et même aga ndunda na Thompson est-ce que perquisition to ko ça pe na ba kingakati o te soki vraiment Kabila zolinga ko isakisa ça pourquoi nous avons et puis pourquoi faire fuiter cette information ah tu sais que de natangi livre en Rwanda moi j'aime bien lire chaque jour du jour au jour batubazo kufa président Fachi ngai na ramené yo na discours ya Joseph Kabila Kabangi oyo azali président honoraire na biso ya RDC oyo alobaki kuna na Afrique du Sud nalingi na kata na mokuse discours na ye alobi makambo ebele makambo mibale ka ndenga na koloba alobi soki asolonga nazalaki moto wa AFC mbelegero bozomona eza lokola ezali te mais c'est comme plus que ça c'est vrai ou c'est faux c'est vrai parce que Joseph Kabila c'est un vrai commando c'est un militaire il a les moyens aza milliardaire soki alobi a combattre Congo avec ba milliards na lokoso yo biso Congo tozana ngona minito ba politicien il va corrompre tout le monde ici na 2 secondes Congo ko zala maboko na ye na lobi nanga vérité yami balé a lobi o intéressé nga ya lobi le problème c'est vous président Félix et la solution c'est encore vous est-ce que c'est vrai oui c'est vrai président Fachi pourquoi ngai na lobi que c'est vrai parce que vous êtes le garant de la nation vous êtes le président de la République vous êtes le commandant suprême vous êtes le magistrature suprême vous êtes tout et vous êtes la seule personne qui doit donner solution au problème de la République démocratique du Congo maintenant et il n'a pas dit que le problème c'est Félix Antoine Tshisekedi non il a dit le problème c'est le président Félix Antoine Tshisekedi est-ce que makambolobi ezamabe te ngai mama José tous comme na pouvoir oyo nanu na sombi ata parcelle mon côté moko depuis pouvoir ekoti mais il y a des gens autres zali na bango na obédience politique moko union sacrée bakomi déjà na ba 50 mapango bakomi na ba 30 mapango banani wana ba détourner ya ba millions de dollars. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas un problème. Il y a un problème. Nga maman José ya yo moko tu sais que 10 100%. Nalobi il y a un problème. Comment les autres vont s'enrichir et les autres restent pauvres? Il y a un problème. Quand il y a des détournements, chaque projet au lancé, 145 territoires, sans trace,
Tout ce que vous avez lancé comme projet Mbongo détourné. Quand les gens disent qu'il y a un problème et le problème c'est vous, cela veut dire Yon. Jean-Pierre Bemba Kendaka dans ces pays pour Balobaka Batunae Baboma. Alors tout le mal qui est en train d'être fait dans la République démocratique du Congo, donc c'est vrai que tu as un problème. Ce n'est pas yo individu Félix Antoine Tshisekedi, mais président Fachi. Tangu biso tozaba chômeur, to bundeli mboka. Kozwa kisi fo ba robeta kalikili, kisi président nangai. Fachi, kisi. Je viens de passer des moments très difficiles à la santé. Pour Zouakisi, dans ma condition o esengeli, président Fachi passi, mais il y a misala nyonso kitoko occupé par Batoué Bazaki ancien pouvoir qui sont en train de donner l'argent na batuna biso moko ya pouvoir ba positionner bango. Dis-moi, awa biso tozole la chômage. Bana baati nyonso bazana misala. Bana baati nyonso ba DG, banani. Bana kamera nyonso misala, bana ya lycée busa misala. Sko biso bana na yo Fachi toza wapi? Toza wapi? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il y a un problème, président. Donc, à l'interne, il y a encore trop de problèmes. Moi, pour moi, je veux le dire tout haut. Sans me voiler la face. Et j'assume ma kamnazoloba. Aussi longtemps que, beaucoup continuer que la solution est que na libanda, sans que vous traitez les problèmes à l'interne, président Fachi. Donc, vous avez solution. Ba jour ezokende batu bazokufa chaque jour lobi ezalaki bunagana yango mokolo le komi plus Goma plus Bukavu ba mboke belé kuna ekei lelo à la porte ya Kisangani tozaka kakoloba si réellement c'est Kabila oyo azali mukolo FCC mukolo AFC président Fachi ya lobi ozali na problème osape na solution contrairement à ba opposant msusu. Bon, pour ça, le problème, c'est Fachi Tobimisaï. Mais Kabila n'a pas dit ça. Kabila lobby, le problème, hein, c'est Fachi et la solution, c'est encore lui. Pour dire qu'il est prêt pour ça, bon, solo là. Contrairement à ce que Batouo Bazali Pemene no Bazola Kisayo, président Fachi, na urgence, je vous supplie, papa. Yona Kabila, ce qui n'a pas talani na misute, situation à Congo est aussi la kate. Problème est aussi la kate, président. Et on ne peut pas continuer à minimiser ma parole et à Moutouneti Kabila. Au lieu de trouver la solution, certains communicateurs, certains impolis indisciplinés, si opté, au lieu d'analyser les choses positivement et négativement, qu'on réfléchit, qu'on soutirait les résultats, certains impolis dans les réseaux sociaux, comme il a convenu les choses. Kabila Rwandais, Kabila non seulement Kabila, quand tu dis la vérité, on a conçu sa vidéo, on a fait la rwandaise. Donc, président Fachi, même Nzambe na Lola, na kati na abeille, abimisa kamiel. S'il est mauvais, s'il est bon, il est votre prédécesseur. Ngai na yekolo banawe président Fachi, la solution vraie de la République démocratique du Congo. Et que utakaka yona Fachi na Kabila soki botalani na misuboy bana onyo so mike bazo poussa la peme na bino sont tous des hypocrites bazo kosa yo président tango ko inda awa bakolata casquette na bango ya caméléon le même jour ils vont vous tourner les dos et aller vers la personne oyazali na sauce na mabo. Nous connaissons déjà caractéristiques principales des politiciens congolais, c'est caméléon, c'est changer na seconde moko. Président Fachi, il y a encore le temps de se ressaisir et faire tout ce que vous voulez. Joseph Kabila, à lobby, où vous êtes le problème, pas personne physique, mais personne morale, et tous les problèmes où vous allez à l'interne de la République démocratique du Congo, vous pouvez trouver des solutions. Il faut y porter en haut comme père, comme président, le numéro 1. À lobby, mais vous êtes la solution. Si vous êtes la solution, Yomoko lobby, nous sommes dans un moment à unité nationale. Autant de la main vers tout le monde qui veut venir vers vous. Est-ce qu'à partir du discours à Kabila, on l'a dit que Kabila est prêt à consolola nayo. Alors, utilise maintenant le mécanisme pour mettre en place pour que Binomi Balena nous bofan. Le lengo fanda ki na Kagame, na président Qatar, soko fandi boekaka na Kabila. Le même jour, guerre et na Congo président. Et on va voir le développement. Makambo zo ou aux États-Unis, baloba ngiya kosunga biso.
tokotisa siko mboka na kimia na katikati. Président Fachinga na solo banazali ya yo. Pasi na yo ekozwa ngai. Soki na minute M23 etie makolo wana Kinshasa, bakotika ngate. Omwe bino na ba mususu bokokima bozata na transport ngana zana nini. Président bolingo mboka na bolingo na yo ndezo tinda tosolo banyoso. Président sosolo makambo na lobi papa. Merci beaucoup. J'espère que ngana bino tolandi ma vidéo nyonso oyo. Alors, merci na bato nyonso bazaka fidèle ya Rolanda biso. Alors ba mingi espace commentaire eza pour na bino bo pesa point de vue na bino parce que politique na biso eza mambo belé chaque jour il y a des choses. Donc ba dossier ezo continuer kaka. Ba dossier mosusu non to solliciter. Ba dossier ya inondation to solliciter. Oh dossier ya Bukavu kuna ya ba Wazalendo ya ba nini. Lobi na chela bino vidéo ya ba Wazalendo bazo senga réapprovisionnement. Ya ba armement na biloko kolia esili. Wana pe dossier mosusu. Alors, dossier à perquisition, oui, j'espère que Bolandi, dossier à perquisition, la fille Oyo Azoloba, moi je ne pense pas que n'a habité jusque-là, n'a moni n'a pas preuve te Oye Azoloba que non, bazui Mindou qui pas maman Olive, en tout cas, et ça n'a pas les ont dit. Alors, moi, je n'ai pas de preuve, les amoureux de Bibi Chumbomo officiel, parce que Biso Awa, tout fonctionne, n'a pas preuve. Mais à ce que je sache, on a yoki, eza que, bazuika ka bateni, mais bateni yango eza pe yamboka oyote, yamboka na biso Congo, eza bateni moka loka ba Pentagone, mais bazu yango pembe l'église ya pasteur, dépôt moro eza pembe l'église ya Amen TV. Mais ça n'a rien à voir. Donc, mon côté, normalement, perquisition, pour Bassa Lango, il a fallu annoncer. Normalement, il a invité celui qui annoncer parce que Kabila Azali, sénateur à vie. Donc, il a retraité le rôle à Batumo, il y a Balabalate. Donc, c'est ça. Alors, il faut savoir, tous ces pays ici-bas, et l'autre, ça, là, on a à Mokili Awa. Oyo rosa na se ya mokili okofutango. Tout se paye ici-bas. Soko sali mabe ofuta mabe. Ce qui peut sali malamu okofuta malamu na se ya mokili oyo. Oui, c'est comme ça fonctionne comme ça. Mokili est compliqué. Bomoni na reine ya Kabila, Thérèse Kapangala akufaki. Bana na yeto mobali na ye batikala. Rosi Mukenji akufa, mwasi na ye na bana na ye bakufa, mwasi papa na ye kuta akufa ki tomoni en tout cas liwe landaki na famille na ye Arma Tungulu tomoni akufa. Donc il y a plein de gens au bakufa na reine ya Kabila, il y avait de choses nga na bino toyebi. Bango PC qui arrive aujourd'hui à Joseph Kabila pour na bango et ça la bango esengo. Toyebi famille à musée bana musée bazo eloko te babotola bango ba bien nyonso batika rozo eloko moko te. Donc il y a plein de choses là dedans. O bato mususu o balobaka le malheur des uns c'est le bonheur des autres. Il y a des choses qui se disent comme ça. Les malheurs des uns c'est le bonheur des autres. Ça bato mususu bazo sepela ba mona comment est-ce que ma beko la Kabila za bato mususu bazo ya ba mona bakanga ye. Mais moi je ne pense pas bakanga. Ce qui est akoya akofanda na ba partie ba est kuna. So rafandi yango ne loko pezo bank. C'est pour ça que rafandi nandenge balobi kene yenda za commanditaire ya ba M23 ba Wazalendo et ba Mobondo pardon. Donc ko bangeza wana ke anytime akoki ko kanga parti wana. Yango zo mona ezo bangisa makasi. Alors, façon bazo torturer, donc, y on a vu mambo politique, tout le monde biso katika tout le ba vérité ba mo ba ebinde ba fonctionnaire. Biso to fanda boy, to mona, o te Kabila, tozo kufa na mission ton midi pourquoi? Mais au moins na pourquoi ba sola na bango master au moins ndeni. Te yo faut salozonga pour bouger koto. Te yo faut ba fonctionner na bango. En politique pardon, botika biso to fanda. Mais to ko lobaka eza musala biso information. Biso to lobaka.
Est-ce que biso to ndimaki que non président Fachi a revendre un jour na Kagame ba solo là? Est-ce que to ndimaki? Oh, non, on na ba pantin wana te, je ne veux pas parler avec des pantins. Pantin le ba fandi ba solo pe ba ke kuna na Dubaï ceux qui wa pena ba fandi fara ba solo là. Donc la politique quelque part c'est les mensonges. Franchement. Politique quelque part eza ngo lukuta. Donc bazo kosa na bango biso. Mais biso peut tozo kene mais ba kosa biso, il y a des gens qui meurent. Il y a des choses qui se passent. Mais na kati lukuta wana, ce sont le peuple des baza victimes. Ba petit peuple des baza ba victimes. Mais on n'a pas le choix, les amoureux de Bibi Chombobo officiel, tout se paye ici-bas. Alors, makamba politique biso kutu o bazwa est bazwa ouest congolais azakuna te po ata bazui est congolais petit peuple surtout parce que moi na lobelaka ba sans voix le petit peuple nous tous nous sommes de petits peuples tous un biso ba millionnaires te nous sommes les enfants de fonctionnaires tozo bunda nde ba nyonso bazo bunda po ezana batu mususu azo leka na émission azo loba mais famille na ye ezana poto bana na ye bazana poto famille o bazana poto. Pour ce qui est indélé, il y a katisi ngambo akei. Mais ba victime, ba ngonde ba souffrir. Awa baza inondé, awa il y a des victimes qui sont inondées. Dossier wana esili na noté, tisiko toyoki na noté. Je ne sais pas bino bozana kin soki ba bandi déjà ba travaux na ba quartier o eza inondé. Il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. Botalaka place on moni tu to comme un niveau que Congo et comme un autre là-bas. Et ça pour nanini, et ça malgérance. Quelque part on peut dire ça. Pour ceux qui bino bat botekeli otekeli mutulupa en place obi que non caniveau eza awa. Yo otekeli mutulupa. Likolo ya caniveau ba muki. Place canalisation ya mai ekoki koleka batongi likolo wana. Boye bisanga siko qu'est-ce que vous vous attendez? Après des années, mai ekoleka te. Pour ceux qui canalisation à maï est bloqué, il y aura toujours des incendies et il y aura toujours il y aura toujours des dégâts. Combien de gens ont perdu leurs parcelles, leurs biens, je peux dire. Surtout dans le quartier d'Anouana. N'habité quartier d'Anouana, c'est Kingabot. Combien de Kingabot? Il y a. Donc ezui partout wana batu nyonso wana bazaza ya kodinda. N'habité babengane député ya commune ya Kingabo to bi ke ça ezali je koko otona je sais pas botika na ba commentaire. Est-ce que ba député ba commune wana est-ce que bazwaka na solution? Parce qu'il y a des gens qui on senti Congo, il y a beaucoup de chaque jour tola muka, il y a de nouveaux dossiers. Ato comme que mamba perquisition congolais tout équipé nango yete surtout ba petit peuple. Ba maman o baza inondé biloko akolia kutu peut-être je ne pense pas que ba yela bango chaque jour. Il y a des gens ba komi kolonga na place au l'été tche bango ba komo luka place mususu parce que ba se retrouver te l'état occupé bango te et comme makamba bilongi. Donc il y a beaucoup de choses à résoudre dans notre pays. Président Fachi en tout cas nzamba peso makasi. Na bato baza tout autour na yo, il y a plein de dossiers à résoudre dans notre pays. Mais moi je sais que par la grâce de Dieu, Nangolo Nzambe et Ozala Malonga, Congo na biso tokolonga. Mais ce qui régime oya Fachi Beton, bazoli ngape ba torturer Kabila. Tous ces pays ici-bas, les carmes existent. Ce qui peut régner à Fachi Sili. Oyo pa koya ba koluka pe ba torturer pe Fachi o Kabila sala ndezo futa lelot o pe lelo boko sala ye bio pe bo futa ngo lobby. Mais au-delà de tout vous avez déjà tout mais le petit peuple c'est les petits peuples qui sont de victimes. Ba M23 tongo midi poko bazo boma bazo na ki kutu basali banque na bango basali on etant ke banani M23 sali banque na bango. Donc côté nyon soane za bakoka en fait eza na maboko na bango ya kone nanga siko eloko nizo zanga kone nanga bacha ya côté batindika ye mopanzi bazongise place azaki soki na zamba soki wapi. Qu'est-ce qui manque? Ba wazalendo o bakoki kobunda ba wazashu ngana benga ba wazashu
ba wazashu ba ozana na biloko kolia te. En tout cas, ceux qui basala qui vidéo, nga lobi na oka ki passe hein. Ceux qui na ta vidéo ba wazalendo wana, tu sens que ce sont deux pères de famille. Papa lobi ke na bunda pona mboka nanga, mais il a oke bunda pona mboka libumu vide. Mundu ke ngope na yoka akezala kilo. A bunda pona mboka libumu vide. Sur makasi o ya ye ko sala musala ngo ndenge nini. A bunda ndenge nini. Soki ameme ezate eza ba matosi ezate akobunda ndenge nini. Bandeko, s'il vous plaît, les amoureux de Bibi Chombobo officiel, espace commentaire ezawana pour Nabino, parce que nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Partagez massivement nos vidéos. Beau partager, beau aimer, et comme ça la biso kitoko bandeko nangai. Et comme ça la biso kitoko na votre point de vue na bino, commentez ce que vous trouvez par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Nzamba likolo asunga. Ceux qui ont pouvoir, boye ba penenga kolia na bato. Bozu pouvoir, boye ba penenga ya ko enjoy na bato. Olie na bato, peuple peut se retrouver. Pour ceux qui peuple peut aboire qui si au tikalra yomo, parce que au-delà de tout c'est les peuples qui souffrent. Peuple ndé azo souffrir. Mandeko. Et puis si passe, papa Fachi béton. Tale la biso likambo dossier et bakisa makaka. Papa Fachi béton, bandeko na biso oyo babungisi bandaku na bango. Nga na biki na nazana mutu monde bayebisa babi ye kutu ndaku nde elimwe. Ndaku nini te mais en fait maye koti mais ndaku elimwe donc soko moni ndaku na ye ndaku ekoza ata 1 mètre te ekoza ata ba 30 cm donc ndaku ekoti na se ya mabele bandeko. Donc ndaku wana mutu ko fana ekoza ata mona 1 année. Ne mutu ko kota na ndaku wana donc il koloka nde kokota. Bandeko soko ta biloko mutu a perdre biloko nyonso na ebité ba kopesa bango ba espace ba kota kinkole l'état baza mambo bela ko traiter bato nyonso wana boko katela bango ata ba 30 mètres 30 mètres ba 20 mètres 20 mètres 20 mètres 20 mètres 30 mètres botongil bango ata bangar kuna ba ke ko fanda kuna. Mais il y a chaque jour il y a des dossiers. Mais au moins un dossier en haut et tika na bato ba komo telinga na bango bo nzamba likolo asunga s'il vous plaît gouverneur ya ville premier ministre ba dossier za chaque jour dossier à roulage pe kuna essayer na noter. To ko zonga sous na dossier ya ndeko na biso soda o ya bomi mwasi na bana nyonso. Bandeko Congo mon pays. Je sais que Rozanango bien nzamba likolo akosunga Tozana biso bien. Partagez massivement nos vidéos les amoureux de Bibi Chombobo officiel, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Merci à vous les abonnés fidèles. Bino bozala kawana anytime na poster vidéo boya kawana pona ko s'abonner, boya kawana pona ko partager. Merci énormément pour na ba appel na bino. Alors, toi, tu es là, tu veux faire la promotion de tes articles, aux en pour ça, travailler en partenariat, Nayo. N'hésite pas surtout de nous appeler avec le numéro qui est affiché juste là, au bas de votre poste téléviseur. Partagez, aimez et commentez, mes amours, les abonnés de Bibi Chombobo officiel. Ok, nalinga bino makasi oto yeli bino wana nalinga koya mingi na ba vidéo pona bino moko bomona preuve nalinga koyela bino ba preuve to sololi yango together pour petit point de vue na biso mais au-delà de tout nous avons besoin du changement dans notre pays. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez sans oublier la cloche de notification. Congo eza biso biso surtout ba peuple congolais. Toko enjoy mboka na biso, nous allons enjoy. Toko enjoy mboka na biso tôt ou tard. Mboka na biso toko sepela nango. Toko zate ke no to na mboka mopa to sepela na mboka ya batu. Oya biso moko mboka to ba congolais faut tous na avantage ya mboka na biso. Donc c'est ça ba konzi bo fongola mitema
Boz amité ma malamu ba konzina biso. Boz amité ma malamu bo meka un peu comment je peux dire, bo meka un peu ko fongola motema. Bo fongola motema parce que nous sommes des Congolais. To enjoy pe mboka na biso bo travailler malamu bo satisfaire ba peuple congolais. Alors, merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse qui est présentée par moi-même, Bibicho Bombo Plasma. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Restez toujours connectés. Bisous. Bye. À la prochaine.